Everybody right here, listen, don't trip it, man. I ain't cool, because the Bible says, respect anyone you meet in the city, yo. Check it out, man. Il fait beau, hein, aujourd'hui. Ouais, balandi, maillot du nom de Bundesliga, tu es les sous pour nous passer la poké na biso. Poké na biso, les lois ali que ba maman oyo ba un tosti kaka banana bango pour nous kokoser la ba papa makambo. Alors, suivez un peu cet extrait, on va revenir. Il y a quelqu'un qui conseille ça mon test, il y a virginité. Batala ce qui moi na ba fungola. L'état qui écoute que moi na ba fungola te mo fini ko ça na numéro kangama. Ce que comme la procédure Dingini ba ko bimisila ha papa non je pense que ko bima samedi hein je pense que c'est même ka ko bima bandi ko nanga papa na ngasa la 12 ans injustice combien de passé o mibali ba bengisi na poto bo balukela mibali ya soki simba te bakabwanaka bino batu boyaka ana mboka oyo bokupisa batu ba conseil ya mabe kobala na yote soko bala ko tisi mobali na kana yo mobali wana ozanga ba bénéfice combien mibali babala basi mais na bandako bachata bakombo na bamuti pour na ba bénéfice ambition alingi leta yeba te po ya zoka mbongo bana mobala vandaka kuna mekombo ni za la te pour na ba ambition iya viens à moi que dans l'établissement. Il y a un moment où poto on a plus de femmes seules que femmes mariées. Pour basa mi deli oyo. Alingi leta futi la kenda ko azaye moko abi makaya alingi azonga kaya alingi mais moninga mutafuti la otika yo na mboko. Ba misuba ko sila mi bana ba makambo na l'état américain. Pour kaka côté États-Unis te, pour côté Canada te, pour y vivre à l'aise. Na ba makango ne mibala kuti na mboko yo yaya mabeli sala la justice likolo sala la justice mo pepi sala la justice autre chose yo kabwana moto boy moto mais kolinga ko chier moto toza na nzambe azaka ya basiti nzambe azape mibali nzambe azanzambo asala biso nyonso ndenge moko soki osala bato mabe Moninga futi lotike combien de basi ba ya poto na mbonga mibali me ba koma na poto mibali wana tangu balandi bango na nzela makolo tangu balandi bango na sima ba botela bango be compréhension ba bengana mibali wana combien de ba mama bazo intoshtike bana bango ko baby sa mitwa bana bango contre ba papa combien de mibali ba victime ya ko samba dikolo mama alipisa bana boko sela papa makambo Bandiko nga basi to na nzambe. Moni nzambe basakana na ete. Azaba mama te, azaba biso nyonso. Ufuta mabosala. Ufuta. Moi je me demande ce qui moi na wana abetela kango pas collectivité. Ouais, nous sommes de retour encore. Ouais, c'est que tu bandes que bon, maman ou bazali ko influencer, ko intoxiquer dans la bango pour bakoser la papa maka. Alors qu'est-ce qui se passe au juste au monde? Pas si ba komi vraiment esprit mabé koleka mibali ba komi ko zonga sima mais pas si ba komi esprit mabé koleka. Et ça la maman na biso mo boye autaki ba mboka c'est que l'Afrique mobali a bengsi na poto. Maman na tanga komi Nyon ces alagi n'en bien, alors il n'y avait pas de problème, tout ça, il faut collaborer bien à moi sinae. Alors c'est petit temps que non, maman ana papa ana sali nyon so moi sinae azui séjour, alors kanda, alors a commis kovanda na poto. Alors bakenda kakandenge ba maman ba mesana mali kelemba ko kende par-ci par-là tout ça. Quelque part mobile moi si bazalaka na secrétaire, a commis ko solo là ndenge nini na mdaku na yo ndenge nini boye. Alors maman le binon nanda kunanga nazalanga bien, mobile nanga bien, asala kanyonso, alors je vois pas de problème. Alors mais non, côté mbongo,
omonaka ndenge nini wanaka ba maman ndenge bakutana kaka likelemba to sala boye alors masolo ezokende siko maman jour moko aye kofungama aye koyebisa kofongola ke non bon ngai omoni obali nanga salaka ne nyonso mais côté mbongo yende sikoyo azalaka bambongo mususu a gardaka yango parce que bon enfin tia na compte na ye quoi na compte na ye parce que omoni na uti koya et puis mais azozwa mbongo wana azo garder yango soki na sengi asalaka nyonso apesaka ngai nyonso oyo nalingi alors nazomona faute moko erreur moko asalaka wana ezate maman mususu alobi non bambongo wana ifezalaka na compte na yo alors na compte na yo kosala yo bien okoprofiter okota bama kelemba ebele okosala makambo ebele ebele alors problème eza wana il faut vraiment osala tout ofongola miso alors ba maman na ba papa mususu ya mabe bango ndenge bapesaka baninga conseil ya mabe bali kobebisa basi ya bato bauti ko ya sika bazala bayebi na bango eloko te alors mobali azokanisa que non apprendre mon mwasi na ngai système nga na vivaka système tokoki ko vivre ensemble que eto zala bien jusqu'à la mort on sépare mais ba maman mingi bayebaka ngo te bamonaka que non papa asali soki ba demande ya mbongo kuna azoli ya mbongo ye moko mais ezalaka c'est faux mibali batalaka que non bon moi sinanga il faut collaborer na essence boy tout ça là na e boy ba projet pour saler ensemble mais ma maman baza trop pressé pour na mbongo alors qu'est-ce qui s'est passé au juste maman na muso andi oyebise ngai omoninga ya na za femme seule na kabana na mobali na ngai alors ngai na kipaka bambongo seke bambongo nyonso yaki pa na ngai ya bana ya nani tout ça nyonso wana yaki pa na ngai alors ce que olingi na peso idée alors to ko sala mais moi si on a zaïna ba doute mais talaka satan soka côté li batu alors basi ezalaka ka aliaki mbuma ezalaki satan kosaki ezalaki envoûtement bango baloba ezalaki envoûtement papa na yeba kité mais eza ma bête hein on a raison ya envoûtement tout ça de comprendre parce que le monde spirituel existe aka alors ma bête sikoyo kokota mama sikoyo amoni kende na kosala pona débarrasser na moto azui ba conseil wana alinga chango siko en pratique azui sikoyo ayokani na mwana na ye oyokana bayokana na mwana na ye sikoyo eza que ayebisi mwana ne ke tozo sala cop eza boy yo ndenge ozana okosela papa no makambo ke non achaka yo misapi ou bien aviolaka yo malema alors tango procédure comme bongo alors mbila koya bandi ko lela bandi ko crier alors bakozwa yo bako placer yo na bakozwa yo alors bakozwa makambo zolo ba wana en considération alors basali cop na bango na mwana influencer mwana pe abi oui maman soko sali bongo na ko photo na ko peso vraiment nyonso oyo lingi alors ya wana bomoni mama na ayeko ayebisi mwana benga mbila ta mwana bengi mbila pe akoyi alobi non papa nanga viola kangai banda na Afrique alors tito yena poto awa viola kanga malembe mais alaki mwana wana azalaki mwana que papa wana a respectaka mingi alingaka mingi vraiment alors eloko ni salami mama influencer mwana ke toko sela ye makambo pona ka ba débarrasser ka papa pona ye azwaka bambongo nyonso alors vraiment kanisa na za malamu eza mabe bopé sa réponse siko comme que mbila kwei akangi papa ba yebise que non yo ozali moi ozana problème alors il faut qu'il y ait une justice bah memi papa na justice oyebi ke mbila akoyaka il faut procédure wana kende tina suka alors bazwa papa bakangi alors sikoyo papa wana sikoyo akomi kosamba kuna ayebisi bango ke non ngai na violaka mwana na ngai te ezali lokuta ezali eloko moko na ndimaki te ke koko komela ngai bomoni alors ngai naza innocent babite mwana se alobaki ozali nini siko ndenge kaka ezalaka mama kuna asepeli bambongo ekwei bayebisi oyebi na bamboka na biso ezali ke bakoya koinfluencer yo babiro nyonso etelemi eyebisi yo non ozomona ndenge osali bongo vraiment tokoede yo mbongo eza boye tosa bafongoleli yo banzela bambongo wana mais bobosanaka ke mbongo wana oyo bafutaka wana ezongaka okomona bakoyebisa ke non tofutaka mbongo moko boye elekaka ebele il faut zongisa mbongo wana mbongo wana ekendaka te nakopesa exemple nasalaka nini moko boye demande moko ya mbongo wana oyo ke non bon mwana oza na mwana et puis il faut babakise extra ntango ya corona wana epasaki alors il faut kosala extra nini demande mpona bapesa bato nyonso babaki baza na bana il faut basala demande wana mpona bana babanda kolia mingi bana babandaki kotungisa baparent mingi biloko ezowumela te alors il faut sala demande wana leta azongisa mwa lar wana oyo bino bosala misala et puis mbongo wana efe ezonga ezalaka bato oyo basalaka alors biso comme enfin tosalaka tosali banini wana to mbongo wana ntango eye siko ba mama papa asali ou bien mama oyo asalaka asali
Parce que tant bon eroya, so bossa na mbongo wana nini. Eza mbongo ke ya bino, il faut bofuta bandako, bofuta courant nyonso na bitumba wana nyonso ya corona ndenge lekaka, il faut bino nde bokoka ko na koloba nini. Et de bino pona ke boko aussi pa ba trou o ezalaki et puis que ndako futa ki tozaki na nyongo boy alo sali ofuti yango ezala ba mbongo wana basala ka bongo. Parce que comment il attend mo ke non, ba futi bato. Tant ba futi bato. Alors après tant que Monique non, bon, elle est qui n'a pas qui 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Parce que tant que Monique non, papa comme il ça la benza zo bon et belé parce que va mettre 6 salaires. Ba ekotin dans mon kanda bon moni mbongo ba pesa ki bino pona corona wana tango salama ki il faut bozongi ça mbongo wana. Il faut bofuta mbongo wana. Ngabe subul ngabi mbongo nini bazo senga o. Tandis que to bossa na biso eza ba mbongo ko ba pesa ka kala. Ba eko koma ba eko sala même ba copie ya ba mwa nyonso ba futa ki bana. Alors mwana quoi. Alors que pour faire ça yango tina délai to ngabe su on a eko kitenda kuana dans la kitenda ko et puis na kena côté mosusu mais na ba lettre ya kana ngokuna bon des fois au moins des fois au monde ngote bon oza déjà la makambo mosusu o mbongo wana et autant il faut bozongi ça yango na bina ngala ofuta yango te mbongo ba futa ki ba pona nini to ke kozongi ça mbongo na après ko koma ke non il faut bozongi ça l'état tindi lettre sinon te boina boy o bi ke brusquement ils ont bloqué tout ba bloquer pendant ba continuer aucun de compte ngozo mbongo ezana kati ngozo mbongo boy banka boy aucun de boy ba boy obenga bureau boy puisque ba jour ngeza ba jour à férié siko parce que au futina no ndakote au salina ba dépense nyonso te c'est que ba mi ba oyo nyonso au sala que non au futarango par mois ce que yé aux bazika automatiquement et puis si mon boulot c'est que nyonso wana ezo zongela yo bon aweza soko ozana mbongo nyongo bongo alors il y a ka ozana mbongo au futi ba dépense wana te ezonga ka double c'est que au futango na pourcentage na kati c'est que neto linga futa ndako futite alors moi mususu ye wana mati et comme susu na sur peut-être ba robakso peut-être ba binon robaksa susu 20 € na likolo $20 likolo ezala ka bonga ba mboka na biso alors comme ici ko so ki combien de nyongo wana o monyo somba ki boyo sala ki boyo pesa ki na osomba ina carte nyonso na ezo zongela yo siko siko ba bureau wana ba otiko pe nini te ba so que non bon il faut futa mbongo wana parce que au ratissa qui moi boy alors au foot on a surprise alors on a obligé au foot là voilà ça se passe comme ça chez nous alors on a qui obligé dans son ça bon voilà so moi ba au foot yo nyonso ba si otikalina elo côté c'est que pour na ba nyongo eleki ebele au foot ka ngote alors il faut foot on a ba surprise et ça ba situation wana komara tango yebsa moi si non mbongo to garder yango nano ko simba yango te tika yango nano moi ça kotomboka comme ko so mbongo azotindela bandeko na ye azotinda na nini azosala makambo na mais yo kuna ozana na idée wana te ozosala no pe eloko mabete c'est ça le problème avec les femmes alors yango to titre na biso ezali ke basi bakomi mabe koleka mibali bon qu'est-ce qui s'est passé avec le monsieur en question à quel tribunal basambisi moi na vraiment kangika motema bi non papa a violé kangai kaka bon un certain jour bon babengi sikoyo nani moi na kenda ina classe ndenge ezalaka papa na mama na komosombela ye ba biloko cher tout ça ba tablette ba nini. Et comme un jour, mon petit, on a dit, papa n'a pas en prison, vraiment. Au jour, ils ont jour à collation, je crois. Sur la serre, on a expliqué. Alors, jour, on a ce qu'il faut, les parents, parce que moi, on a yé mon parents, maman n'a qu'un caillou. Et il ça là que non. Moi, on a comme ce qu'on murmure, papa n'a pas boy, et bêti, les solo dengue, zala qui est pas camarade. Parce que, ah ouais, ce qui moi, on a lobby, les cambo, ma camarade, va vous avoir comme comme ça. Soza papa malam ou bien maman malam. Moi, on a un tambi, ça y est, sang. Papa n'a pas ça là, tout boy, azara bien, azara. Et darabiso asala rabo nyon so bana ba solo la rango na école ou bien na ba camarade na bango alors les aneti nzambe azali kana papa na comme azaki innocent alors eko sala ke moi na beteli solo biso moi na mosaso ya ba professeur na bango ba eko ko benga mbila ba expliquer bata social après eko tomber que papa azali asala ine likambo wana te alors vraiment les alaki très passif ça sali passé papa à côté lubwako alors mais nzamba yeko sala grâce que papa ba yeko bimisa ya bima semaine oyo tozo kena sur sa bimi semaine passée papa yeko bima alors avec douleur yango vraiment les a passé pour na ba maman ya mabe ba maman oyo bazo influencer bango bazo kende pe facilement oyebi mobali no longolio na ba mboka mususu na ba Afrique boya na mboka mususu alors vraiment zala ata na respect wana oyebi ba passer ndenge amoni oyebi ndenge gaspiller ceux qui ba ndenge nini alors asali tout penza que yo o gagner ba place yazali après et comme que mutu mususu aya ko influencer yo mais il faut za la malade
parce que mutu o bazo influencer landa likolo mobile na yo ou bien ya mwasi na yo soko moni que mwasi na azo ke likolo bonzambe mais c'est bon. C'est ça qui toque so moni que mobile no pe azo ke likolo bonzambe mais c'est bon. Ça bien pour na bino. Mais oye komi que nakende boye pona zo mbongo ebele mbongo ekomi ko boma batu ebele mbongo ekomi bomisa batu pardon ebele okomona mutazala qui vient nakende ko simba kisi akiko bela liboma nakende panga pona nazala ba mona ngai na ba réseaux sociaux c'est rien réseaux sociaux c'est rien dans ce qu'on perdre vie na yo que okende ko kota ba nini mo boizanga tina ba vraiment ezala ki litea alors oya ko zala na mutema ondima andimi yango oya ko ndima pete. Tant pis pour vous, on est ensemble. I love you, bye. Basi baza ebele ki ba célibataire à mibale. Eza na âge au moins s'il faut yeba ki âge au fond na zanda wa libala ou na zanda wa libala te. De 20 à 30 ans, ne âge au moins s'il faut bala. Sur les qui de 30 ans tilikolo, wasu mutosa ba chouate. Ona linga mobala nzoto migi, na linga mobala mbinga, ngana linga mobala sala na banque centrale, ngana linga mobala sala wapi. Te ata pouspoussia soka mona ni sifi na yitu wa mutu kota. Mobile a tout raté. Mais moi ça comme na maman mo batula. So tembekene na ba bar kena ba boîte otala pena ba vrai tantine otali pena moi so kumi sinzambe. Otali moi so mo lobi o buta to mena. Mais otula na mobilité. Na ba âge wana likolo ya ba 30 ans. Kopo na mobile ote l'homme de mes rêves. Ya nini yango? Rêve ngo bando lotango na kata film mukeba. Linga mobile aye liboso na yo aza mutu moko responsable concentré tela ma ele belé bo vande sikamo. Tant yo va nous la raba okutana prince charmant vina yo ba ela yo liste ya libala ba koma d'autres kwa mutu ba ketika mbongo ya impress à New York wana zo tula RSO leka kitala e baby si ba fille ebele et pesa bango ba assurance ebele na lelo ba ela biso make-up tant otie make-up e bombi yo ba français ne longo kanisa ki âge zana âge c'est que musika papa 50 ans linga mwana 18 ans mwana 16 ans mais maman 50 ans linga mwana 15 ans ti. So landi mona bata ba 20 quelques comme si be buchoro mo kabele ba mbongo iko na mwaza moi c'est âge na pesa mbongo yo pia kai et comme na ba moment mususu biso basi ya mibale ba âge na biso bazara lisute o yunga ni pena partout mo pena ki âge no tata sa comme da marié kala yango ne sala ki bokoma ko déranger ba foya bato tango zo yenga kana ba mibali o zo lekisaka ba tontom so ba ko ko bala o yo mona ba bato malamu te calculer pe 20 ans 5 ans plus tard. Qui te continue alliance au salanga l'ambali kobanga ngaya mana wa na ya ba mane natikelo nini